Mbote na bino ezanga mama Henriette Kilumbu Shembo TV, masolo Henriette Kilumbu Shembo TV, tozana masolo kolamba, tozana masolo ya ba conseil pour na ba jeune, pour na biso ba mama, tozana makamba politique soko ezwami to koti, tozana makamba pasteur soko ezwami koti, tozana na biso sangisa pour ka topesa news na kati ya mboka. Mbote na bino bandeko na 5 bokota kota na Henriette Kilumbu Shembo, bokota kota bombi abonné, bokokuta masolo kitoko tozana ngo awa. Tozol kande ba abonnement na ba conseil soki moi osali moi émission mabe bopesi conseil. De l'autre tozana li solo bato balulaka mabaya bato. Épisode musu elanda. Kolata ya mutu. Kobanda na bijou to tshelo ko bengi elamba tina ba bijou. Mama toti kabilula lula, toti kabilula lula ba mama. Botika makambo soko moni ba mabaya omoni mtalati libaya kitoko mama. Oyebi ete eza bien pour OK na atelier moko ya bazotonga mabaya oki kopona no kaka mabaya wana obi tayar na ngai ya mobali ya mosinga na ngai libaya oyo balingaka libaya modèle abo okozwa wana okozwa ba modèle so ba tongi batie na ba mannequin mais oya nzela botikaka okomona mutu na nzela ndenge zakili sola suki mutalati libaya na ye azokeni ya mwasi olati kitoko libaya kitoko bonenda tongela ki batonganya na atelier tel nakango photo yo yebi mutu wana te bosolola te bozali bandeko ni eloko okanga ye kaka photo pona libaya ezalaka muso okokuta pele na ya bien okange libaya eza normal ekosala pe eloko te mais muso okange photo mama akobe kotunga soki pesanga photo nango okanga kinga na butu okosala nini ya mwasi na mususu ezali ozana mabaya no yomoko olataka kitoko olataka penza kitoko mais omoni mutu moko boye po amona ko na nzela olataki libaya kitoko alobi akwa kozwa modèle oyebi ete oyebi ni quartier na ye ni baleki na ye ni bandeko na ye mais ozolinga aye bokutana kina alobi na kwa kozwa libaya no pona zwa modèle mais ozwi aye po pesi adresse ozwi libaya no pesi oyebi azanani oyebi ete mama omiteki te kozwaka mabaya no ya modèle te ba robe no ya modèle na yo opesaka mutu oyebi te koza peka na mutu pe oyebi yaya tobine na kosalo mabe te be careful soka ningo zwa modèle soka biko dessiner bokene na atelier na yobi nenda tongelaka ona saka na tailleur nanga po mutu babengi tailleur akosanga ko dessiner te boke na ye ba dessiner modèle asu modèle na dessin ke pepa tailleur na ye alakisa ko tongela ye ezate azwa libaya na yo azwa robe na azwa pantalon na azwa jupe na yo azwa veste na yo opesi akena ngwe pa tailleur yobi tailleur nya okena mo oyebi molimo na yobi motema na ye toke ba bike fo attention masola suki masola mabaya masola business ezuki makama be penza baya mwasi to mitala to mibatela mokile komi mabe ba mama mususu ya ba bijou to kopena ba bijou okomona mutolati ba bijou na ye mama yo pe lokoso so komika mutolati bijou moteme betaka mutolata ba bijou na minene te ata bijou ya mkebo ete il faut ka kokende kotuna ba bijou sombaki wapi ozwa ki bijou wapi donc osotame ele ki biso basi nazobilo bateki bino biso nyonso basi okende kuna sika tamso asomaka ni place moko a bien kaka na kati ya zando ya mama zando osomi bijou mususu boye kaka ake kotiko esika mususu ezalaka te nzokandi bazala coopération na mutu mususu wana ya wenze bazwaka bango baetwala bato yo ke kuna oyebi te bapesi bijou lataka bijou te ke bijou ezani na nzoto na yo tamso batia eloko mabe akozala pe mususu wana kaka ndenge otunaki abi me ya mwasi tekelanga kaka koba mpa mususu azaka ndenge wana tekelanga kaka bijou na oyo ye pe ndenge azali wana akozoka bijou na tekeli oyo oyebi sika bijou na eutaki na butu bakomo bimela ko bimisa bijou na biso zongisa bijou na biso tokende kaka tokende ndesi moko regrette mwasi moninga no ateka ba super te za ba mama mususu bateka ba super na bango yo lokoso lingaka kodefa olingaka te kozwa mbongo no moko boye kosomba cash olingaka kodefa surtout maswana kodefa eza mingi na poto awa ntango kodefa eloko ya bato opesi mbongo te bayelo babike ipesa biso mbongo na biso de kodefa na biso ezala kaka lelo oza nango tokosuka boni totika tama totika bibula lula omona moninga lata libaya malamu olingi kaka ozala nango omona mutu alati libaya na ye bien olinga ko kozwa modèle wana
tango kozwa elamba na ye wana okende nango akomi kosengo elamba wana akomi kosengo elamba ngai biso ndenge ezalaki moto asuki biso kaka mabaya libala ngai bazongisaka lelo na air hotel osuka ndenge nini eloko wana tozosenga tobike totika tama kolinga koyeba business ya moninga te ndenge asalaka oyo mama soki mama wana mama bibisha mama mimi wana asalaka business ne azwaka mingi na moi mikolo danger akoti biloko ya sika ifala tine mpe business ne wana mama keba na tama wana yo mema makala no mema pilipino teka maleme ndenge otekaka olingo sote mbala moko olanda ndenge mama na super atekaka mama bijo ba or wana atekaka oyebi ye ndenge abandaka oyebi esika ye akotela. Attention, bosala attention bandeko baya mwasi. Toleki tama mingi. Tozokomona ba point tozokota la mama solo wana. Po ba point eza mabe mingi. Omona mutalati ata ensemble na Versace te. Omona mutalati sandal na Versace papa Versace olinga ko ba source. Tuna magasin ezepa na bino kuna magasin batekaka oyo. Tokota na line online de batuni sokoma okota posomba. Yo beska ya sombela. Totika tama. Kosenga keba umona mutaka kozwa libaya oyo yebi te na nzela sengo libaya paki ndi kozwa nango modele oyebi nya okesalela nabo badefisa na bilamba kolata ba jeune fille ba mama ko tolo ba muke na bite me muke ba jeune fille bazate so balinga mona bamoni moninga ne moko azana body moninga na kwa kosenga na kwa defa body wana na kwa defa robe no wana na kenango na soirée moko tozana fête moko na club na ko ya boke ba defa oyo elamba na moninga na salata mutoki na yo pozi mutoka no lati oyebi mutokele ezala ba oyebi bilamba wala ya kolatelanaka boso mitila bino biloko moko mabe oyo ezaki mabe pa moninga mswa ekoti epa na yo to azali na misala mabe ya bebisi yo botika bidefa surtout bino ba jeune fille na yebi te pe na ba mama sotan so ba defa na kala maputa ba mabaya ba blouse na yebi te soki ezalaka totika surtout ko defa na bilamba eza bien te onga na lataka na sala ta mutoki nango kile pesa mutu mususu po bozaka quartier moko pour aza famille ataba na famille moko balata na kama il faut cesser ça papa musu bazana bana balingaka te bana bango ba defisa na bilamba balata na mwana latela bana e boyebi pourquoi surtout ba jeune fille tobeteli sete makaba ko defisa na e body na ningi mwa kola na ningi mwa robe na jean oh le mona ki veut na taka mukolo wana oh kinaki na ngona fête ozaki na fête soki ya libisha na fête anniversaire mama arrête ezaka kitoko c'est pas na kwa ko def to tika naza masolo mingi ta kokota bokota bomi abonné masolo eza wo soko lingi côté kolamba côté ba lisolo côté ba histoire côté ba politique côté conseil bokota na arrête Kilumbu Shembo baya mobali ba papa bokota bomi abonné eza wa bino arrête Kilumbu Shembo TV. See you, bye, abonnez-vous.